Masolo ya sika, oye! Oye, 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 masolo ya sika. Masolo ya sika, oye! Oye, 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 masolo ya sika. Masolo ya sika elengi. Elengi. Masolo ya sika elengi. Elengi. Masolo ya sika verite. Vérité. Masolo ya sika verite. Vérité. Lobela bango. Mbote balandi ya masolo ya sika lelo toyeli bino lisusu masolo ya sika lokola bomesano. Masolo ya sika ezali pona bino, pona biso, pona baye nyonso bazali kolanda biso. Lelo toyeli bino sije oyo etali ndako oyo eyambaka bapaya te epambolami te. Pona kokota na pona ko introduire, pona ko sala introduction ya maso ya lisolo na biso ya mokona. Lelo ya ndako oyo eyambaka bapaya te epambolami te. Ça veut dire pour un chrétien aza obligé pour apambolama ayamba mopaya. C'est-à-dire afungola ba porte oyo yayi. Mais Biblia elobeli biso seulement côté positif. Elobeli biso côté négatif te. Kasi lelo na masolo ya sika toyi kolobela côté négatif oyo ya verset wana. Yango wana ngai na ye kolobela lisolo oyo pona bino nyonso baye bozali kolanda biso. Negativité ya liboso ezali tango mondele aye na verset oyo. Ya ndaku oyo eyambaka bapaya te epambolami te. Mondele aye ayibi biso. Mondele aye aviole basi na biso. Mondele aye ateki biso. Mondele aye anyokoli biso. Mondele aye asali oyo nyonso ye alingaki kosala. Pe preuve otomonaka yango ti lelo etikala epa na biso ba africain soki omoni mondele toujours ozali na bolingo na ye ke bolingo ya ndeko na yo moyindo. Pona kokota siko na lisolo na biso ya mokona lelo oyo etali verset oyo ndaku oyo eyambaka bapaya te epambolami te. Nakopesa exemple moko social. Ezalaki na ndeko moko ya mwasi na kati ya mboka ya France, azalaki na mwana na ye moko na mobali na ye moko. Mobali aye kokufa na accident ya voiture. Tango mobali asili kokufa bandeko, ye atikalaki ye moko na mwana. Kasi azalaka mama moko courageuse azalaki koteka na ye na kati ya Château Rouge. Koteka mama wana nde koteka azali kotika mwana na ye na ndaku, tango mususu mwana azali kokende na kelasi. Kasi mama wana afungolaki porte na ye epe bandeko na ye ba Congolais oyo nyonso tu ba mususu bazangaki ndaku, ba oyo bazalaki pe lokola bapaya koya kotala ye bazalaki. Kasi koya bandeko wana na kati ya ndaku ya mama wana ezalaki na milimo moko bandeko wana nango ya malamu te. Tadi bandaki koya komi ba meme kasi na kati na bango bazalaki na bango ba lion. Ekomaki na mukolo mususu mama ayambi ndeko mususu. Ndeko wana azalaki ndeko moko ya mobali ya gentil ya malamu. Aye na kati ya ndaku vraiment likamona papa place ozali. Vraiment ozali papa moko nzamba pambola kayo tangu nyonso ozali kotambola na vie na yo. Nyonso tosalaka na kati na mokili efuta makanzambe ya kofuta yo mokolo mususu. Ndeko wana komi na kati ya ndaku ya mama wana. Avandi na kati ya salon mama wana binona kende kolamba la cuisine. Mama kende na cuisine atiki ndeko wana ya mobali na kati ya salon na mwana na ye ya 11 ya mwasi. Kotika tiki ndeko wana ya mobali na mwana na ye ya mwasi ya 11 na kati ya salon. Mbala moko mwana aye na makolo ya tonton avandi. Tonton amoni yango normal parce que ezala yango normal, ezala likambute ya moko za idée ya mabe, ezala kate. Mwana avandeli makolo ya tonton, mbala moko komi kofungola etirati ya tonton ya pantolo. Afungole etirati ya papa ya tonton ya pantolo. Tonton kamuyo me uzosala nini oyo? Oh te tonton vanda na yo nie ndenge za wana nasala kananga tonton ebele o nyonso tu bayaga awa. Tonto tunye likamni yo salaka. Oh te ndeba tonto baza wana ebayaka nasalaka boy nasala a expliquer
homosexualité oyo asalaka na batonto wana bandeko balandi ya masolo ya sika atangi bakombo ya batonto wana oyo nyonso bayaka na kati ya ndako wana atangi batu ya mabandi atangi batu ya mandefu ya pembe atangi batu ya suki ya pembe oyo bandeko ya ndako wana batu wana baza na bana na bango na basi na bango na bandako kasi otiki ndako na yo mon frère quel mauvais esprit otiki ndako na yo oye na kati ya ndako wana po obimela mwana batu ya muke ezalaka te mwana wana beti masolo epa ya tonton wana zeli mama soki pe koloka na kati ya cuisine avandaki soki aumelaki nini toyebi te bandako mosusu mama aye na kati ya salon masolo mula elekani ye ayebi te aye na kati ya salon avandi kovanda avandi boye tonton wana komi kobetele masolo tala mwana alobi boye tala mwana alobi boye tala mwana alobi boye mama mwana mbala moko abandi mama bandi kotuna mwana makambo mwana komi kotanga kaka ndinga alobi pa tonton wana atangi bakombo ya batu mama fungoli munoko nga vraiment nzambe pula nini makambo ya boye pula nini makambo ya boye nzambe nga vraiment nazoyamba mabatu vraiment lokola bandeko na nga ntuka nde makambo boye baye kosala nga mama regreta likambo wana alinga beta mwana tonton na bino kobeta ye te tika likambo yelaki mama wana yango wana mama wana pe na sima lungwa na kati ya France akomaka na kati ya mboka Belgique tokopesa exemple na biso ya mibale toye na ndeko mosusu kaka na mboka ya France ayambaki ndeko na ye autaki na Afrique koyamba yambaki ndeko na ye autaki na Afrique kaka lokola ezalaka batu fo baye kotala batu baye kotala mutu auti Afrique ya ndenge nini c'est bon batu bayaka na bango mikolo nyonso kasi ekomaki na jour mosusu tonton moko boye ayaka kaka wana na kati ya ndaku kolo ndako alobi zwal ndeko na ngai oyo bokende kosomba quelque chose tonton yango tala libandi amebi mwana ya bato na libanda bakei kokende bakei bandeko akomi kobetela mwana wana lisolo oyebi ndenge nga naza boye ko nabala te naza ngai moko oyebi ke nde naza boye soki naoki posa ya nzoto okoki koyede ngai na ye nazwi nzoto na yo apres na nsima soki susu kamaradi na nga atangi komba kamaradi nde mosusu soki kamaradi na nga wana mpe lisusu aye opesi ye nzoto apres na nsima eloko nini koleka po topesa yo mbongo ndeko na yo ayeba te tokoya kaka lokola outaki Afrique mikolo eleki tokoya kaka tobi ndeko tala ndeko na yo banda uta Afrique topesa ye kado te tokopesa yo mbongo ube kado na sorti wana bandeko ata kutu ki mutema mabe yango ezalaka ata kutu ezalaka bandeko balandi ya masolo ya sika yo lobi na mwasi oza na mwasi te oza na mwasi te mais pourquoi yekuta uti na Afrique okopropose ata libala te mais ozo propose ke no yo ozwaka yo lekaka na yo nzela nde kamaradi no pe ayaka kaka la meme ndako ye pa lekaka nzela mais quel envoûtement quel mauvais esprit oyo evandi na yo ndeko longo yango ezali malamu te tadi yo tambolaka na bandako ya batu po kendaka no kokotisa bana ya batu besprit ya kindumba bolingi komona na place mutu auti Afrique sika azali te bokosala bacourse bozosala course contre la montre bozokima mbangu mais so ozalaki na posa ya mwasi zwa ye yo moko poko olingi partager na camarade na yo alors eza mauvais esprit eza esprit moko ya malamu te yango tokobeta sujet oyo mokona lelo ndako oyo yambaka bapaya te epambolami te kasi sujet na ngai oyo na ye nango lelo ezali ndako oyo eyambaka bapaya epambolami te sikoyo ndeko makambo oyo nauti kobeta mibale oyo eyela yo oyambaka lokaka bapaya ubia ofungola misu toboyi te okoki koboya bandeko na yo te okoki koboya bapaya te kasi oza toujours na kolala alors lelo masolo ya sike ekolamusa yo lamuka na pongi ozali na yango ozali na mopaya na ndaku oyo esi adomina ndaku na yo oyebaka te telemela yango ezali malamu te telemela likambo oyo na ye na mokona lelo po bino botelema ozwi
confiance nyonso pese pa ya mopaya. Ozwi confiance nyonso pesi. Mais oyebi esprit ya yeli nanda kuna yo te. Oyebi ete banda oyebi ete. Tant ça bebisa partout les kaka. Banda kutoa kenda kasala kaneka même chose. Aye nanda kuna oposa lokola biso ba Congolais to ata likambo yeli biso to lingaka ko bimisa te. Ezali malamu te. Soki likambo ezali liyo na motema ndeko. Likambo kwele liyo. Yebisa ndeko mususu po epazo azala mayele. Akoya na likambo wana te. Yango masolo ya sike yelo biete nazwi mokano ete na beta kama masolo tangu nyoso pete bandeko boza ya kofungwama. Yango tina ya masolo ya sika. Bo fungwama. To boyite ko yamba mutu. Isa mabete? Isa mabete. Parce que sans batu peut to vivre kate. Et c'est rien biso toujours to zakana batu. Mais yambi batu. Il faut oyeba. Ndenge nini kozala. Ko tikela e confiance nyonso te. Ezali malamu te ko sakana na yo. Exemple mususu ya misatu bandeko ezalaki na ndeko mususu pe lokola utaki Afrique na mobali na ye elongo baye na kati ya mboka awo oyo ezalaki na kati ya Hollande baye na kati ya mboka Hollande kosenga asile batie bango na kati ya centre ya asile kokoma bakomi na kati ya centre ya asile wana bandeko pembeni ya centre ne ezalaki na bakongole mususu mwasi na mobali bazalaki wana batalaki na mukanda kasi bazwaki ndako pembeni ya centre wana kokoma bandeko wana bakomaki na kati ya centre bandeko kaka lokola ezalaka Kongola alingaka kotika ndeko na ye te amoni bandeko wana kati ya centre bayambi bango na ndako na bango bakomi pe koya bakomi koya na kati ya ndako wana koya bakomi koya na kati ya ndako wana ekomaki na mukolo mususu mwasi wana wavana na kati ya asile wana akomi atali situation c'est-à-dire nenga ndeko wana na kati ya ndako wana azotala ba position ya kolo ndako mwasi azotala abimaka nini parce que so mukanda sika il faut que ne ba classe il faut ça la démarche belé alors moi si on a comme ko kende ba classe zo kende ça dit moi si on a vana na azili lokola likambo ya kosala ezate atala kana ye toujours ba moi si on a bimaka nini nazonga ka kombele tasala kana libanda na sima komi ko yana kati ndako wana mobala za ye moko akomi ko yana ba beti porte mobali yo peli susu papa moi si nozala kate camarade ya mwasi wana yazalaka te camarade ya kobeta porte pourquoi ningo kotisela ndako bo kovanda bino mibale c'est-à-dire ozana ba idée mabe karate wana tolingi yango tezali malamu te mwasi nozali te boye mesala koyamba mopaya wana na mwasi na yo mwasi azali te mama yebisa mama mama azalaki te mama azali te akei klasi zonga ta na ba 17 po akoya mwasi na koyoka soni mona yo na baluki na vele ilaki ka pona beta tu njoka na yaki na idée mabe telemela yango yoko mona yo na nenga na limo ayesika bon lobi oyebi oboye mwasi no bo humela kala bandeko balandi ya masolo ya sika koya mwasi na komaki koya na ndako wana bandeko mobali azala mwasi azalaki te ekomaki baye kokanga bango likolo ya mbetu mutakangaki bango dali mobali na ye moko avandaka na zile na centre ya zile aye kokanga mwasi na ye na mwasi na mobali wana avandaka na ndako wana libale kabwana siko mwasi wana wande kokende klasi wana o avandaka na ndako est-ce que akoyamba lisusu mopaya poso kotali mwasi wana utaki na Afrique wande ko avanda na centre ya zile mais soko tali ewe na miso bige anzelu mais likambo asalaki epesaki kolonda ko wana déception moi ça nazala déçu paye pe mutozo mobala batu me munoko otala te mais erazo loba omuno zotu na yeme pona nyo zoki mobala batu pona nyo salaki we ata mama mobimba te tala nga za jeune mobala fa za jeune to linga na biso toke mobala batu mama mobala batu yoka soni pensez na futur pensez na avenir na yo mama tala lelo ndenge bakoma lelo yo ndenge bakoma mobali wa abimisa gena ndako wana bakabwana akoma ko telengana umona na mibali nyuso tu partout ngala tambola kana mona kai ezali malamu te yango to ko beta 7
te lisolo mususu poto ke mbangu na masolo na biso lisolo mususu ali ya camarade moko mi balek na mboka ya France bayaka na kati ya ndako ya camarade na bango koyona bango bayaka wana bandeko bakutaka na bango loko te mukolo wana tangu nyoso bayaka kasi mukolo wana bayaki bayako kuta bijou ya mama wana kolo ndako likolo ya mesa kokuta bayako kuta bijou likolo ya mesa bandeko chance mama wana zalaki na garçon mususu yaki daya kotala ye avant bango baye bamuni bijou mama wana zaki distraite babendi ye babijou na kati ya mesa oyo zaki likolo ya mesa batie na kati ya bubu na bango kotie batie na kati ya bubu tomoni tonto kende mama na bayebaki te bango babaluki balimbi bakende apo ndeko na mobali ayebisi bango ayebisi mama wana babijou na ezalaki awa ekei wapi oyo bango mutu bazwi yango mama na non pardon bolimbisi ya lobike non babijou no awa ezalaki awa ekei wapi njole ndeko na mobali bango bayibi babijou ndeko na mobali amonaki na ye komona ndeko na mobali amonaki bango siko miyibi balingi babima bakende ale ndeko na siko mobali ayebisi kolo ndako babike babijou no otaki na mesa wana ezali wapi apres mbala moko mama na babijou no ezalaki awa ti yesko ndeko mbala bayibi bango mutu bazwi yango me bazongi boye baluki bazonga boye soni te tozwaki yango kaka po tokende olakisa epai ya dani asalela biso modele ya bijou no bamama ata kutu maboko yango ezalaka milai yo ye pa bato oyibi eloko po kende kolakisa yango osalisa modele moko poko yaki kosenga ndeko yango te mama oyibi modele wana olataka pesa yango nakende kotalisa nasalisa me yo oyibi yango rezo ezangi opesi rezo mosusu ezali malamu te tanku tozali kotika bamboka na biso ya Afrique ou bien Congo na biso tozali koya awa na kati na poto esengeli na biso tozala bomoko Congolais tout il faut tozala bomoko pourquoi parce que mundele ezali komona biso obi ba mindele bayebi biso très bien mutakosa biso te mundela yebi yo komileka kutu yo moko mundela yebi ke Congolais ndenge zali wana ata onyokoli ye ata osali ye mabe azaka ye moko akoyebisa ndeko na ye te akoyebisa mutu te sadi omikangi yo moko soki bakoya kobomelo kaka wana omikufi yo moko non esprit wana ifo elongwa na biso ifo tozala esprit ya bomoko etolongo ya Afrique toyebi ke biso tu tomiyebi basituation totika na Afrique eza situation ya pasi yo awa na poto c'est vous kokoma no moyibi me moyibi na kati ya ndako ndeko na yo te okoki kokoma no oyo nyonso yo lingi kasi na ndako ya ndeko na yo te okoki jamais kokende ndako ya Congolais abize na bana na ye non abize otika na yo mibali musuki na te kozota Guinée kina te kozota Camerounais ke oyo kaka na ndako ya ndeko na yo Congolais obotoli ye pe mobali okei okoma pe kovivre na fière nyonso nga bandeko vraiment tosila soni tosila bolingo na motema kanda tumizalaka na bakanda pourquoi moninga yambi yo yokata soni zongisela ata malamu wana ya pamba oyo afungolelaki o porte yo kaka mutu afungoleli o porte yo wana okomi monguna na ye yango liso na biso ya lelo toyaki kobeta ndako oyo eyambaka bapaya te epambolami te ngana ye kobeta kote negativité nango ke ndako oyo eyambaka bapaya epambolami te yango sije na biso toyaki ya mokolo na lelo sikoyo bandeko oyo nanu boyebi te nanu boza na molili makambo wana ezali koleka na kati bandako na bino kasi nanu bofungoli misu te masolo ya sika ye wana pe fungola bino misu to boyi te boyamba bato boyamba na bino ndeko kasi ezali koyamba ye il faut otala molimo nini ezali kotambusa ndeko il faut otala ndeko oyo aye na esprit nini il faut kozala discernement des esprits ozali ko discerner wana okozwa mayele okozwa protection ozomona ekokoma mutu ndeko nga yaki na esprit ya mabe ye moko lokwa na esprit mabe akoyeba ke non ndeko oyo pe ye pe atimba ozomona te akoka kosala mabe te pa na yo ekokoma na Congolais mususu akoya ndako na yo akamoni boyokanaka yoka ninga lobaka libanda ngakenaka ndako na kaka nakenaka kota TV nakenaka kota ba théâtre na nga ozoka mesiko epa ya mutu oyo
ya ye na ndako na bango bazala boyoka ni te mwasi na mobali yoka ndenge alobaka obima André pardon obima keno Micheline ma azama camarade nanga maya motema nga mutoka bulanga Micheline azate ndeko omoni camarade oloba bongo abima deja na mobali na yo fongola misu abima deja na mobali na yo komisa o deja mbanda na yo po deja boyebani ozo comprendre tadi eloko zangi biso ko sangana inite wana o monguna dali ko uta libanda ye na kati ndako na bino amoni bino na yango te yango na ya profiter sali na ye mabe tadi to pesa faute pa ba pa ya wana bayaka ou ba to pesa faute pa ya biso moko bakolo bato tozali ko yemba bapaya yango na mutuna ke na pa na bino balandi ya masolo ya sika ngana na titre na nga sujet na nga ya ndaku oyo eyambaka bapaya epambola mite ezali faute ya mopaya ube ezali faute ya bakolo ndaku esengeli na bango sikoyo basala nini mponga na koki koya te na kabola bakolo ndaku na bapaya na bango non yango wana masolo na biso ya sika eye etuni pe mutuna yango ndaku oyo eyambaka bapaya te epambola mite ngala ye na ndaku oyo eyambaka bapaya epambola mite alors eza faute ya banani ya bapaya wana bayaka ubie bakolo ndaku ubie bato bayambaka bato